Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleure chaîne, la voix céleste de la Lola. Et si ka bonzambe et qui t'a naloye mon amalo pena misala bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana to ya koloba kenzamba boto poye wapi na mansa zo saïda biso. Merci na banonyo to ba komela biso. Merci na filo muko ya motema divin c'est de homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston et na la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Pasteur Feza Missia dont on peut somboter ici kozola na biso et longo na papi kongenda depuis champ de fond bonzambe na bonzambe Lola ezo futa bien-aimé dans les Seigneurs simana to ya kolobake nzamba boto kwa wapi. Merci na binonyo tout bonzambe lolo ekitana loye moteme na maloba bien-aimé dans les Seigneurs. Les mal ne triomphent jamais, toujours na cadre ya servir bino lelo to sona na to beta parce on a un bien-aimé bino moko toza abiso toza toujours pour nous vérifier information après délivrance émission ok tout le monde Eliane Aleka qui a l'accès qui mobile na bien-aimé boya comment to yamaki moi na moi sona comment ya Rebecca ayo kolela na comment ya Eliane qui a botolier chanson à présenter na TV na émission de ko Eliezer azal chanson na comment ya Ben Eliane ayebié mobile na bien-aimé. Et bon, mon équipe, ce qui va coacher à extrait, il y a Rebecca Mouké, il y a Eliane Mouké, ok, c'est bon. Et après, c'est là, bien aimé, Eliane a voté que pas pasteur Walès a vu délivrance. Il paraît très bien aimé dans les Seigneurs. Pendant la délivrance, il y a Eliane. Délivré donc, Azake pas Moïse Mbi, Yetine Abana Kosala. Service kuna koleka liboso ko besa communiquer ko kene na jeunesse côté ma liboso cher et il y en a dans délivré té aye ko zone délivrance c'est pas kabuni wale ça ou comment passer la bique basali les prières ba délivrer mais il paraîtrait que pendant délivrance na milimo mabebi minanzote ya Eliane et lobby na mnora ya Eliane molimo gege o Moïse Mbi ya lobby pendant délivrance ya Eliane molimo Moïse Mbi et bimi nanzoto ya Eliane esprit ya gege bona bo tozo tchana connexion il paraît mais to meka ko vérifier na émission de l'autre to meka mpe ko so est-ce que ba makambo tozo ba rumeur tozo eza ya solo to eza ya solo eza ya lukuta to eza ya solo parce que to yo ka délivrance to mona est pas pasteur Walesa ce qui est délivrance c'est ça ming ba filma na ba caméra et pourquoi délivrance il y a Eliane o ya lobi que ba azoki délivrance kuna que ba filma qui ba la biso vidéo qu'est-ce qui se passe au juste est-ce qu'il y a solo molimo il y a pasteur et le baki Moïse Mbi et le baki na kati Eliane to ezana ka ba rumeur est-ce que molimo agege le baki kati na ou comment to ye ko affirmant auteur to tchongo na condition il paraîtrait net aux oyoka au molimo Moïse et le bikati na ye esprit agege bimi kati na ye pendant délivrance n'est pas pasteur Walesa c'est que kuna ne moto ezali ou comment to meka ko solo là tozo appel point de vie ya bandeko na émission de l'autre dans ndeko o ya le barak toujours au nom de Moïse Mbi o boyebi est très bien qui n'est pas présenté de l'X Arlo British o ya dali journaliste et manager à travailler na ba chaîne bien na mboka na biso donc il n'est pas présenté, vous les connaissez très bien. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission rien que la vérité d'Elix Arlo. Ça va? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup Alvin Béa. Merci à Bandeko tout à la de partout, na Kinshasa comme Brazzaville, en Afrique, en Europe, dans Mikila Poto, aux États-Unis, Mbotebe, na Bino, Bandeko tout à la biso. Au travers de cette attraction, rien que la vérité. Vous connaissez très bien Bélix Arlo, les journalistes, managers, consultants et beaucoup des artistes qui me consultent dans mon agence, les acteurs du terrain, où nous avons la bandinga to sangala, l'activité de Sala. Et puis actuellement, nous avons la sur Sonia Olobangote parce que c'est la bouche autorisée de l'artiste, prédicateur et producteur Moïse Mbi, la réserve de l'Éternel, le centre de l'Éternel, Moussa Nanzam Oazana.
Moïse Mbié valeur ajoutée. Donc so tangi communauté so koti makambo ya oma Moïse te na ba faire non mari ma faire que puissance monte puissance en dernier ko délivrer Eliane te à qui aux délivrance qui est pas pasteur Moussou Kabounyoualé ça. Je voulais dire ceci Alvin Béa, c'est dans la tranquillité que tu trouveras le vrai salut du Christ. Le vrai salut qui vient directement à la direction du trône. Je vais dire ceci, vrai boyambe yankolo bazango au travers la tranquillité, au travers kimia, bazango na bajitement boyete. Moïse Mbié c'est un homme de Dieu, c'est un père de multitude des âmes qui agité. La famille Eliane Befano agité na ndenge ko sakanate maman na bango papa na bango bandeko to azo malere sur ozo kende pour lui délivrer ba cause délivrance là bien. C'est pour ça que je suis en train de dire que c'est dans la tranquillité que tu auras le vrai salut. La vraie conviction du Christ, la vraie repentance et Rosala Malam Mingi. Bon, soit délivrance na yeza na ma bête Kabundiwale ça c'est un homme de Dieu en vrai ou en faux yemora yebi marami asala yebi vient na biso Kabundiwale ça yeza mutaba base ya lingara mingi mingi ba base ozo comprendre alingara mingi comme on les cité na ba belé yo nanga to yebi Kabundiwale ça très bien ozo comprendre so azo ki délivrance na ye eza na ye so ki esprit ya nazo ko manquer ye respecter azo sala misale so mona eza mabe misale so mona délivrance si mai kuna te pa na si mi mabe eza wati alvino moni to potana na yo potiki la matante ya s'exprimer il faut en Kabundiwale ça lingara batanga komona Kabundiwale ça lingara base Kabundiwale ça lingara visibilité pas sa visibilité voit son kaka na nzela kaka ya Moïse Mbié la réserve de l'Éternel déjà ça y est bani déjà ayebani wa kaka na bon marché na limete Kabundiwale ça y est bani partout na mbokani dans tous les continents na Singapour ba yebié oh non il y a Moïse Mbié il y a délivré mon amour a aidé que Eliane a délivré. C'est pour cela je suis en train de dire Alvin Béa c'est dans la tranquillité qu'on trouvera le vrai salut du Christ, la vraie conversion du Christ. On se comprend. Ce qui Eliane a délivré, parce qu'il a délivrance, et ça m'a mis l'imo au azanango. Bakin tchunku azanango. Il y a un délivré. Mais ce comme il a délivré, esprit à Moïse Mbié, là ce sont des cabales. Là ce sont des faussetés. On se comprend. Et puis délivrance, délivrance, va commencer à publicité la télévision. Et ça l'a raté. Moutou a délivré, na oya kwe, na oya nima. Yo moi que moutou il faut à changer. Mais yo tu cause délivrance, yo tu cause vraie conviction du Christ. Heureusement que sur la banzela na mabe. Et puis moi na bino il est na ligne TV. TV boete. La télé, l'audiovisuel, la presse et matissera moutou. Mais quoi il sera moutou? Au moins ils ont mati na ndenga mabe parce qu'il y a cette terre fertile. Au moins terre fertile ça mbouma o ba boaka ka pe bima ndenga mala. Mais ye ba mbouma zo so boaka ezo bima na ndenge ya mabe. Ezo sonner na ndenge ya mabe. On se comprend. On a zo bisa que elle doit chercher le vrai Christ, le vrai salut. Boyambi ya solo. Na pas Kabundiwale ça gloire à Dieu. Mais sachez-le bien, sachez-le bien, l'avènement du Christ est très proche. Vous comprenez? Bozom yankolo et comme il peut nanda kuna biso na banzaya na biso to sutuka mkomusu subo likole fongami to solo ko sutuka mkomusu subo mabele e fongami. Moïse Mbié c'est un homme de Dieu en vrai blague tende konanga. Voilà mon seul ensemble. Il faut pas blaguer avec les serviteurs de Dieu. Il faut pas blaguer. Les serviteurs de Dieu ce sont des ones de l'Éternel. Alliance ya Moïse Mbié na nzambe. Kaka nzambe ne mutaka ayebiango. Alliance ya Moïse Mbié soko kata na Moïse kaka nzambe ne mutaka. Mais abata mokilité ndekolanga yango zomo na batu tout pas comprendre lelo makambo ya Eliane na artiste, producteur, pasteur, la réserve de l'Éternel, le père de multitude de personnes, et ça n'a pas fausseté, et ça n'a pas lokota. Yango zomona, tous les na Kinshasa, makam tolobaki to misaki disque na biso. Et bimi nango, to oti na Angola, au moni ne ba mibiso. Ngana oti na la réserve na Angola, au moni ba mibiso. Na mboka na biso ki mutema mabeza na ninga ko sakana te.
wana neti Zénith de Paris ba Marcelo tournage basangana ba artiste na basamba mubango tout ba beti esalaki impact pe succès na ndenge ya kosangana te o biso nyes to beti to acclamer bango ozo comprendre mais comme Moïse Mbi akino ko beta ngo moko mais il y a des générations de pasteurs et de chantres de l'éternel bazalami qui la porte na diaspora même na kita ça ba ki comment en direction ya Zénith de Paris Moïse Mbi abeta na Zénith de Paris mais c'est la honte c'est la médiocrité tout ça ba pour parler il y a raison que Zénith de Paris est comme moi makamobo hein ozo comprendre et comme moi makamobo tout ça ba pour parler mais toyebi que aussi malango ya tout ça ba tout doucement on avance tout doucement on arrive ba makambu ya lokuta na mboka na biso Kongo esimba lisusu te ba makambu ya vanti ya kolela ya kokosa ya koluka pitié pa ba congolais et aussi lisusu te nazo ebisa na nazo sola affaire oyo eza en général toyi makambu oyo zo déranger batu Ajar ya Eliane Befano dans cette affaire au Moussou au Batmoussou l'artiste Michel Baken après avoir arrêté après 5 minutes après son arrestation il était empoisonné sur Michel Baken à Zarabilia Lianae sur Zarabimela Melanae et comme il a reçu mon tout passé Moïse Mie on l'équipement liboumou Moïse Mie au yoki mon ni sale Moïse Mie baba tout que tozoma pasteur Azara mort na mboka na biso Kongo Kinshasa ozoman artiste Azara mort na mboka na biso Kongo Kinshasa botika mwana oyo nzambe abengi moto na nzambe oyo nzambe abengi pour la restauration ya église ya Congo pour la restauration il y a multitude ya ba âme ebele o azoko encadrer o azoko sala ki makambo ekizala malamu la réserve de l'éternel Moïse Mbi tel le triomphe n'est pas bénir bateau tel le triomphe n'est pas restaurer bateau donc c'est pour vous dire que montrer que makambo qui tient triomphe et organisé mais aucun musanga sozoka le premier album ya Moïse Mbi aucun musanga sozoka et organisé conseiller Delix laisse-moi vous dire de konanga Alvin Bea Moïse Mbi à part aux la pasteur c'est un bosseur. C'est un bosseur. À part cause la pasteur, c'est une grande chantre dans le Congo. Donc à quoi rater, à quoi bête en zadité. Il y a l'andaga même Babylone ils ont la mastering il y a soukawana pour se spécialité à battre. On se comprend. Entre nous, au début que album n'a été et simbi na qualité. C'est triomphe par rapport à champion par rapport à héros triomphe ata Michael Jackson ata Elton John ata ba star nga Marie Clarence sera bimisi disque et kendaka bongo ti vitesse yebisanga le bon to sur entre biso malé to sur entre biso malé yebisanga le ya ko sala ko yebisanga lelo ndeko Alvin Bea album ninge leki triomphe actuellement de triomphe bimité ah ça semble Alvin ça rassemble yebisanga personne exemple bon yebisanga un journaliste chrétien na meke mpeko au moins na anoyo nalobi boy yokala bisa dela au moins na anoyo ba bon mo ebimaki liboso yokani ya Lombongo yokani festation na maman Lombongo la robe de gloire ma robe de gloire et yokani festation au moins tant maman leur abimisi album ya yokani ba musicien yo ba bimisi ba album sima to sentir Alvin triomphe même pas 3 mois ils ont un impact sur ça là natangelo on se comprend au moins ba musicien ba bimisi ba album après Lombongo tous les musiciens chrétiens au babimisi il y a cela 4 mois 5 mois attends moi yokante balek inaperçu n'attend nanga ba komona bango te oyebi travail jusqu'à présent musique chrétienne yango na biso to pe mon frère Patrice a voulu ko lancer Kaïs donc même pas des semaines et ça na asalango bien l'album Kaïs la promotion les estomola album yango na biso Alvin a pas frère Patrice nani musu abimisi a pas Moïse Mbi tika ngana biso nazo aider nga chroniqueur nga journaliste manager consultant la célébrité nyoso ya mboka na biso Congo awa analyse bon omoni héros suite à Bamakam na yebite combien de temps héros était omoni triomphe na yebite suite à Bamakam ya Eliane Noy tant monsieur c'est que eyo kanate quand même to festé que mais
On dirait que l'homme tu es en train de bouger. Et ça dit album yo kanate toi si mi nangote. Tu es en train de pas bien, maloba bien. Mais ndenge Moïse mi a bimisa album nzembo yo kani. Tu es en train de pécher. Cette fois-ci yo kani te pas même na l'église. De partout, tu es en train de pécher. Ce que vous êtes en train de lire là, c'est pas du tout normal. Je suis le seul journaliste animateur dans le Congo où à la vérité. Parce que c'est pas ça triomphe. Bon, on a d'accord. Mais c'est quoi parce que champion triomphe Moïse ayemi kitoko maloba ya bien ba clip ba bien mais ndenge yo kona ozalo kuta moko lokola Eliane yo okokali mena Eliane yo comme Eliane mobile Delix ozalo ngana ya mona émission s'il te plaît comme émission ne sert ngani on même na télé on même ngana to pète na makof to ko permettre bilo wana bi na jido kala s'il te plaît s'il te plaît jido kano ya kala ki boxer na kala ke bana oboko na escalier OK ça pour gagner OK ça l'émission va la nabiso OK bazolo na triomphe et yo quand Triomphe et Yokani, c'est un très bel album, Alvin. Récite total, même pas 3 maisons de dimension au Ezali. Ok. À part ma robe de gloire, vous comprenez, à part le disque Maman Godé Bondembe, ils ont béni Nanzambe Belé. Triomphe et même pas 3 mois. Batou Bazan la restauration, on a mis ensemble. Henri Papa Bimisa qui est Henri Papa. Henri Papa Bimisa, mais Henri Papa c'est un bon chanteur. Na suite temps na album au matin, mais ntembo na okaki moko na kata motuka oh yo isenga vraiment c'est à féliciter. Album ya malembe Alvin. Album disque yaka malembe album biso tozo évoluer tolobaki album ma disque bimi tolobaki banzembe osamba nzembe bimi tolobaki toke na ngola toke angola tobi tozo ya Zénith de Paris bandoki ba passer ba sangana ba chanteur abeta te yango mona o lisi bakenda koloba après Kazarema après arrestation Michel Bakenda après 5 millions vota la mona mbala mona mosango lo kutaza nango et puis mona mosango lisi bakenda est-ce que vous êtes la santé est-ce que la santé bien malembe awa toyo pour la santé non nous sentir ici bakenda oye pour se poser au comique très bien ata ba pesa ma tabis na rozo ete yango zo mona makambo comme Michel Bakenda il s'est retiré sur la scène musicale mazo ko rana na zo na scène ngana ofinga na zo ba vérité Alvin na zo biso vérité comment mutu yo ko ya eza fanatisme comment yo mutu longo bina na ndako na bino o lati na bien propre yo va na caméra bani ko kosa bat yango zo mona Michel Bakenda Michel Bakenda oui pas Moïse tamba kanisa qui oui yango balobit Moïse a kanisa ki Michel Bakenda ati kanisa Michel Bakenda ezaki grand sœur na yeto ki na enquête au fa grand sœur na yete muta kangisi bandeko wala mususu eza au moins tozo leka na ba TV na biso ba mususu bazo tanga ba komba ba Eric Mandala bazo tanga lo ba komba ba Christian Tshisekedi eza ba kombo moko ça pèse lourd na mboka na biso mutu muzo alinga to tanga kombo na ndenge moko eza lo ba journaliste net petit na biso business na prophète moko afinga ba prophète Grévis Brevi na bandi bien oye bien prophète wana afinga Marcelo le Cam afinga Léopold Mutombo makam afinga Moïse Memie makam yo mutombo afinga ba pasteur siko ba vrai bazala rotoni na mona na ndeko na masa no Roger Baka kende ko bimisa a simplement selfie il est là en bonne santé n'importe quoi de avec babiloko ko simba lisusu et ko simba lisusu te na mboka na biso Congo toza na besoin ba bazala bien Alvin moi je suis un homme de Dieu moi je suis chrétien nako tolérer ma bête na lobaki na saki ve moko boy ngamoko même bandeko mususu au moins ba makambo comme ba papa na so ba Guinée chamba idina bala ba apôtre Emmanuel Miemola, le père du pasteur Moïse Mie, et comme la réserve de l'éternalité, et comme la mona mbali wanate. Monana, il sait reconnaître le valeur des gens. Ayebi ko reconnaître bateau, ayebi ko restaurer bateau, ayebi ko ça que moutoise la bien pour avancer la vie naie. Mais
Tanani bazo détruire. Est-ce que pasteur Zaka moko Moïse Mbie na mboko na biso? Est-ce que chantre Zaka moko Moïse Mbie na mboko? Pourquoi toujours qu'on menace na ba titre nyo sur internet et comme kaka Moïse Mbie, Moïse Mbie, Moïse Mbie, Moïse Mbie. Yango zo mona pe alobaka na ete ndeko na nga. To changer conception na biso ya expression otoza nango, to lukata to tanana avenir na sini ezalelo. Parce que bato bazo gérer ba vie na bango lelo, bango ne récite ya lobi ndeko na nga Alvin Beya. To tika lokuta. Délivrance à moment la mobile arrière au côté li fait le pamba, azo encourager les mâles. Ngana Moïse Mbie tina lola tokozalaka ensemble na ibi ya okota lola ngana ibi ngana okota lola na ibi yo okota lola pour baka lola ezofuta mais ce que faut bongisa ndeni ya okota lola nayo kozalaka partie pite zala au milieu du village ozo comprendre lelo tala net kaona musu tala ne bavoka bazo panzana bazo ko kosela bat makam ozo mona ambrie maza entre bango est-ce que mona déjà la réserve de l'Éternel a répondu au vélo mabe to tourner bat ba ibisi batie moi songi balobi ke mais il faut attaquer bango il faut agresser bango il faut luka bango moya bi non de luxe na kat na moya des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu on nzamba za besoin na bango pour ba bongo la mutema pour ba kota lola eza même bato afinga biso na internet parce que bato ya poto balingara o eza lokuta balingara o eza mensonge papa mutu boki ko sa tina sozi ya Moïse Mbie regarde ce niveau de méchanceté ndeko na Alvin Beya to kena makamtu ya bo quelque ça pour falsifier même ba Photoshop pour na ba marque de preuve lelo makambo o ya Eliane na Moïse Mbie elali parce ba preuve ezate ozo koma biso to ba journaliste d'investigation to bi information ni oso le kala mboka na biso Congo soki muto ozo tala la tête haute ozo le loko moko bo to yebi ba information ni oso ndenge bango bazo ko bonga makoto na bango biso ba tozo bonga makoto na biso nzambe pe kuna na ba angela so bonga mabe koto na ye et puis l'état na biso pa so bonga mabe koto na ye muto tout à se préparer yango conseil est bien ndeko na ngai mobali pe mwasi leki pe mukolo yeba ko gérer présent na yo pour lobi na yo et ça a un impact et ça a un succès et ça a une considération et on a c'est vraiment loba o loba kandi ko na Alvin lola ezofuta vous êtes parmi les journalistes aux en a zéro bêtise malgré ça mama ben na même sur en coulisses même sur ba téléphone na yo même sur ba vidéo na yo mais vous êtes un homme à féliciter parce que vous aimez la restauration de tous la restauration de tout le monde problème na ngeza ba respecter ba sala nzambe Moïse Mbie c'est un homme de Dieu Moïse Mbie c'est un père de multitude de personnes ozo ko encadrer azan a besoin ya respect ya yo ya nga ya bandeko to bazotala biso papa na ngato keto zonga lelo Moïse Mbie a côté prison to le Moïse Mbie akufi lelo nzamba bengi molimo na ke net papa na biso olanga ke mama na biso olanga o sakenda to ndo malamu na sima na pourquoi pas tant à vivant te ba quand même maloba ya malamu na faveur na un monde non vivant to linga na tant dans la kata bon moi Totika Moïse Mbie a sa mission là. Regarde dans cette interview avec Moïse Mbie, comme il avait dit, habite Lux, ça tout nier, bateau bazar la maison, on se fasse, on se fonde, on peut pas qu'il y ait libella. Habite Lux, zala sûr. Il y a un temps pour tout. Nanga ezali mais na supplier bino botiki nanga na sa mission nanga na kokisa mbela nanga na kokisa pelle nanga et puis sur la six nanga makamwana il y aura un jour batu bakolobela nanga lisusu te mais les gens m'embrient hein les hommes bazo attaquer d'une manière bazo attaquer de façon tout Moïse Mbie c'est un homme de Dieu. Attention au bien on a casquette né ya pasteur. On a casquette né ya pastoral. On a casquette né ya chanteur. C'est un homme très social. Et puis à l'écoute de tous. Et puis c'est un homme d'amour. On a approché Moïse Mbie, tu comprends là, on comprend de grandeur naïe, on comprend de personnalité naïe, on comprend de bienveillance à la réserve de l'Éternel de Rolanga. On a que Moïse Mbie, l'artiste, producteur, l'homme de power. C'est bon, on va mingi te boani. Pour avoir une mensonge. Délix Arlan. Vrai ou faux, Makamuya Eliane Noyo, et ça dit que l'album ya Moïse Mbie est Simbate. Faux. Pourquoi faux? Album est jeté comme Talaba vie, il y a un thème au le loco tu ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, là, dans 16h45, ça sera disponible. Moïse Mbie a ça la promotion de Laurent Mundele. Moïse Mbie, c'est un bosseur. Moïse Mbie, c'est un talent congolais. Moïse Mbie, attaque au boy, bobo a besoin de bah, nous sommes au bois à la télévision, la texte m'appelle. Mais ceux qui la bande dans la chambre, le disque, Moïse Mbie, l'album tout. Et puis, Baratata Morot, Banzemo tout banang. Je vous assure. Vrai ou faux?
que makambo ya Elia nous dérangeait vraiment moral makasi. Et déranger. Bi ça l'écoute que Moïse a diminué sans qu'à ça la régime ils ont la santé. Tikangana ibisayo Moïse Mbiye il se porte bien. Moi makambo ya Moïse Mbiye na ndeko Eliane Befano et déranger mutunyosto. Atanga mo be déranger. Atanga imoko de luxe ar lo British ndeko na ko le déranger nga. Ata yo be de luxe ndeko na Moïse asala yo tonde. Asala ye et le côté Moïse Mbiye aza innocent, il connaît rien, il se reproche de rien. So azana mabe akosolo ngona nzambe na ye. Ngana yo to ko sambisa mosala nzambe te. Ngana yo to ko tuka mosala nzambe te parce qu'azana maître na ye qui est la personne divine qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu, l'Éternel, Dieu le Père. Parce que moi, ma serviteur de Dieu, justement, ils ont double. Ils ont le roi et bisogné sur tête. C'est pour ça que la maîtrise de soi, ils ont passage où ils ont passage où ils ont solo. C'est pour ça que tu es en train de voir, il est tranquille là, posé chez lui. Attaquez Bango. Il n'y aura pas de tête à couper, mais il y aura, c'est la phrase, il n'y aura pas de tête à couper, mais il y en aura des têtes à changer. Même le plus méchant, même le plus escroc, même le plus de bandumba, même le plus de bachel, même le plus des escrocs, même le plus de malins et des incompétents, il changera pour la gloire de l'Éternel. Félix Arlo ndekona Alvin Beya bandu bazo na biso tozo solo tuna mutuna yango eza question réponse ezali partout bosuwa na likambo ya Elia tobulaki ke non bomeke mpe koboma moto bona boye mais baavocat ya Elia balobi ke bazozongela kolandela dossier lobby ya Elia dossier ya Elia ekokoba lobby déjà. Donc, la routine de la Moïse Mbiye, convocation, bisous. Nous avons dit que tu as gérer tant d'abisso. Tu as changer niveau de conception, de liberté d'abisso, tu as expression d'abisso. Ils sont libres à le faire. Et le reste de la justice, ils ont des preuves, ils ont des témoignages. S'il n'y a pas de preuves, à quoi bon on continue la justice? S'il n'y a pas de témoins, d'archives, de réel, tu continues à m'amener. Tu as une interview là-bas, tu as une émission là-bas. Ils sont en train d'agiter, beaucoup d'agitement, maîtrise des choses. Et puis, pour l'ingé TV, on s'en rend à terre, on s'en rend à terre. Et moi, je vais vous à la télé. Moïse Mbiye, déjà, moi, Moïse Mbiye. Déjà, moi, Moïse réagir. À part exclusivité interview, après ça, pour la kimia ya monde. Et puis pour transmettre programme, oh, on a la saga. À tiens que le bas, nulle part. Tout respecter la salle en Malvin de Bolanga. Tout ça, tout est au salaire à ma bé. Tout est au bête à ma solo, où il y a d'élu Moïse Mbiye, Nandeko Eliane Befano. Et ça, faut débat. Madame de Silakala, tout continue à est. L'avocat va dire 5, 7, le va commis 46, le va commis 80, pour que son influence n'a pas tout monsieur. Oh, bah, tu y es beaucoup plus bah où t'es là t'es pour nous colorer comme marteler ma soeur Makambo. Moïse Mbiye il est en Kinshasa. Ce qui la cité Bethel là en plein culte. Concerne avec nous Eliane Azolando. Ali Nganzame. So azu délivrance ya solo. Attends na toi chemin. Atika rankine. Yo on yo zokota doute na délivrance. Atika rankine. Tu viens so kabundu ala salingane ben impact alingane base. Bat base bela ko zora be a ko zora Eliane Bois. Et puis ils ont vu pour na bango. Kabundu ala c'est na opese conserver papa na biso. So on sel nzamba na ndinga so. Ah oui, à celle en na ndinga solo. À celle en na ndinga solo parce que tous on a respect na ye, on a beaucoup d'estime à sa personne. On s'en comprend. Yo bi makambo kabundu ala c'est ndinga déranger pe ba tnebele na kati na mokina na Congo abiso. So na ina ndo yebi so ndo rappeler ba makambo ya celle ba makambo les gars na parcours na ye. Ata yo mo na ozana oyebi. Mais net c'est déjà dépassé, c'est déjà dépassé. Tant yo mo a eu tout la délivrance c'est pas conviction na ye. On s'en comprend. On l'accès dans là ils ont na toi chemin. Yo comme sur financer. Comme sur la justice. C'est quel genre de père spirituel, papa?
toke tozo mosala nzambe aza mutu asangisaka bato aza mutu akabola bato to atukaka bato atindikaka bato te ozomona tina bato baza ebele parce que toza naza na respect na bato na mona bakenda koluka nzambe na ya kabundu alesa mais quelque part papa na bango moko il nous fait la honte. C'est la honte. Mais c'est la honte, c'est la médiocrité. Je sais ce que je suis en train de parler là. Donc il fallait délivrer parce qu'ils ont un problème spirituel. Ils ont un problème très spirituel de Calvin Beya. Vous comprenez? Basé sur un problème spirituellement, ils ont le droit de continuer sur ça. Ils sont en conflit, en vérité. Ils ont aussi des problèmes spirituels de Calvin Beya. L'avènement du Christ est très proche. Jésus revient bientôt. Tout le monde Moïse Mbiye aza mwana ya Congo mwana mboka so asali mabe alobaki déjà au la prison na mboka ngo aokima Congo te boba ke exilio na zone na Kinshasa. Et puis la petite sœur Eliane Befani, elle a beaucoup de l'avenir devant elle. T'as la charge où Eliane Azome ma charge de pasteur, Azome ma charge de chanteur, Azome ma charge il y a ma technicien, Azome ma charge il y a battu bena ou famille na Azome même on a kilomètre il y a ça terre terre fertile. Ma belle est botard la ninga ma belle na négativité. Ce que charge à batora nyoso bon même si mon batamukie na boté nyoso za na ngwe komo kita. Ozo tali tribia hier société. Mais ta kolimba la moko. Pour makambo lekeli. Ozo makambo lekeli azo kokate. Elle est déjà fatiguée. Tant que tu as délivrance, mais pour la scène de la bien zonga. Bon besoin même ça mona batu mukumba bongo. Pour ça na venir. Na tu ko se faire. Na to mona sona mbali ne ato pour comment c'est que va délivrer maman. Malam azu mbali maman Ben. Oh Ben. Na mi bala ngo bina Kinshasa so amiki la boto. Ces genres de choses, tu ne peux pas faire passer ça à la télé, mon frère. On l'accent sur la télé pour ça. On l'accent colon à la télé, on l'accent à la télé pour te le vanner. Tu commenter, tu vas j'aime. C'est n'importe quoi. Donc, il y a Bali, non? Azuma, si fiancé, mais bazo balan. Et ça, on a un problème. Nzamba sunga bango. Problème, c'est que ça bien dans la restauration, dans la kimena libala nae. Toi, tu vas au cours de la cabale, monsieur. Tant on vit vraie délivrance, on va changer la nuance de Bolanga. Tu peux nous changer tes. Ah, mais quand on a mon at, au moins nous quittons à Zolo, va dire. Au moins nous quittons à vendre à Titi, nous comprendre mon tour. Soit à yéné à Zolo, soit à parents né à Zolo, entourage né à Zolo, oh comprendre mon tour. À Zolo, solo, à Zolo, cosa, à Zolo, compte à rendre le règlement des comptes. Tout compte à rendre la vérité. On se comprend. Net ngap na mwasi nanga, o tina ba bêtise, o tina ba vente na ba humiliation. To yebanga ngina na senga o loboko. Christelle kanga na habitude sur la télévision na média. Te na ozonga na média, te fona l'accent encore. Kolo merci beaucoup na mobile opesinga. Malgré mon kilba ko lobeza na mobile ya bato eza mobile ya songolo bakala ona ibi. Ona zui na botoli. Mais merci na mobile ya betinga kase nga na yevu to sa guta ensemble. Papa biso to za ba parcours na biso. O nga mo sanga bana bana nai. Nga na zaki na basi pe na webiso vi na nga, je sortais avec le femme. Yo na bisayo, je sortais avec le femme. Mais nazaki courage de jibote. Je sortais avec les femmes dans un la jeunesse on a ben nzambi nazaki até. Maintenant on comprend maman nzambi. Là ça avait moko. Na masuna bangote. Au matin, les journalistes qui parlent le mieux de sa femme, de son épouse. Chaque chose à son aïe, il faut pas l'amener au langai. Parce que yo basi bazo tantôt be danger. Na ndeko ko sangana te. Yango nazo bisa di so nanga. Na sala ve mona loba nzambi nanga. Basi o nga nazaki na bango. O nga na bima na bango. Vi wana na tiki yango. Mi bali o bazaki na mwasi na nga mi bali naza peut-être nga madesse nga voyaya naza peut-être nga za madesse nga za voyjo papa ndenge nzamba sala nga ki mobali nena linga ki mobali bena so mokile bana na santa batanga la mobali. OK. Mobali si to naza ngo danse nazo biso ndenge vi na nga ezale nga za be muta masumuti mais nzamba changer vi na nga ndeko Calvin Beya na sala vi na mwasi na tatika nzambe basi tu bana ngandemo mi bali tu bana ndemo mais na sala vi mo na binzambe soki nga nazaki ya mwasi na nga te komisa nga nazala ye soki mwasi na nga azalaki yanga te komisa mwasi azala yanga avoka biso tozala unison te botambola bomoko yango toza ensemble tozokenda biso mpe bien malgré ma pression, malgré ma circonstance à vie, mais nous sommes toujours ensemble.
ndeko na ngana sebelana o ba bengi restauration o ba bengi kimia o ba bengi tranquillité nga zo comprendre yo quand on sanga na sima caméra chaque chose a son temps yo be liba mieux za masala nga vini be les journalistes nikilistes British na ndinga on s'en ba relation na biso ezala bien j'ai besoin que ba congolais to ba respecter les hommes de Dieu. Moi je respecte les hommes de Dieu. Na dénoncaka makambo mabe. Donc nous avons besoin de non, l'acharnement naïe avec le pasteur Moïse Bizaki bien dit. Au sein la prophétie, au sein de la motoléwa, au sein de la motarsida. Moutango paye wana appliqué dans la pomme bébé. Dans la castologie la réserve de l'Éternel. Et ngambé à mobile na ndinga osanate. Dans l'attitude, yoka parole, yoka niveau à chant. Mais humble. Ataya na ebete. Nani comme na yoka saut. Les chèques bakangi la prison teki lopango na bino banini soki ndenge nini tena so pesa so mabelo ka makamne to sala Moïse Mbiye mabe nzoka ne opengi be journaliste Moïse Mbiye akangisi ngai tel niveau de méchanceté soki okei bongo nazo biso manga nazo pesa information ngala journaliste d'investigation soki okei lisusu soki tokosa nation na kosi ba okanga ba ketonga na prison na makambo bazoloba soki bango bazoloba ozotikela bango baloba soki bango bazo attaquer otika bango attaquer soki na komo esa bango soki ba vérité na zongi na place na bango yango moni nzamba yango nzamba komi ko beta bango ba film ba chicot d'une manière ba maladie ba mutu passe kami to bango musu otambola na nzamba ba grotte bimio ba mi aussi la raté OK bon kuke bimio na sim OK bon zo mort te biaka ko sala te obenga transfert ko ta les sociétés et reste mais on a compte na banque na nelo le foot ako. Merci beaucoup. Par rapport à ce qu'il y a au début, par rapport à Eliane, dans des balactions na TV, pour nous, ils ont des balles à solo, des mascarades, des théâtre, salut, tourner, il ne fallait pas aller à la télévision. Comment? Félicitations à Bango, dans le balazou. Félicitations à Bango, la délivrance au Azu. Aïe, va changer. Les balles éternelles, les balles au sous les balles continuelles. Là, on s'est là-bas avancer. Moi, je suis là pour défendre les hommes de Dieu en vrai. Hein? Donc c'est un peu ça. Si on a mon nom, on a bien attaqué. On défend la vérité, la qualité dans ça. On s'en va. Tant que nous avons soin orphelinat, on l'a examiné la TV. Mais nous avons soin la théorie, on a la manette, on a la examen. On se réunit dans le balance comme yo yebi. On fout comme la plateau. Yo dans la fondation. On se l'examen. Est-ce que c'est un aide? Bando bandal. Le combien déjà? 13 ans, 15 ans. Est-ce que déjà le bandal? Motin n'a aide. Pour son la minute na Jakarta. Ba beta ki batuna ba ni ba botel mo ba caméra. La mona déjà ko le na TV loba. Ngana to ko zo ba sida moko est-ce mona ngana TV na le muta pour te dire que muta pambula ka mutu ezanzana muta pesa ka mutu ezanzana o mo bat ndeko bazo tala biso muta nga benia o bengo ndeko Delix ndeko Arnaud ndeko Alvin zo na transfert nzamba pambula musalo senga ma be te pour ngosai sa ba o bazali mais yo senga na te boani yo senga te ba est-ce nga déjà mona ngana obeta dia matolo na TV nazo ko le basala nga déjà mona nga est-ce que déjà mona nga o mona nga te mais mutu a ko tutsa malaka bela tozo ko ba ko sala émission to suki na biso la c'est ko ba magamuso da libanda oh et surtout tozo ko recadrer on ça rien on peut comment comme mission comme mission comme non rien que la vérité ka bosolo abalo baka bosolo ndeko Alvin Bea émission sur ko balukuta tenga ko balukuta ti ça webi masana yo ngalo balukuta Alvin to ti mona mina Alvin ngano to ko sarata yo ba kombo kutana mo ba TV bani est-ce yo ko ça ko sarata to ko sarata to ba vérité ozo comprendre Alvin to sala musalo na ndenge ya malamu yango bela batfu bazonga na recyclage bazonga na formation bazonga na encadrement parce que la télé on est là pour informer former et à se divertir surtout que on plus loin pour la salle on est en train d'évangéliser au travers le média on est là ba cher na biso pastoral on doit dire que la vérité tout ça va coméditer tout ça va vanité yango yo na va comme toujours va comme la pression va comme nous la vérité on est étalé impact on est ko sembwama la biso to ba journaliste sans piste sans gossa moto sans mona. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand même oyoka pe ba rumeur wana que non, il paraîtait que il y a na salle de délivrance pas walé ça, milimu ya Moïse et Bimkat ne oyoka yango.
ba film na bango etalika bango ba film na bango koko tsanga ma mimi te avec moni ngata ko tuna na question ngaza muta vérité tala ko loba ko blesser bata ona eza mission na ngam na yami ayo mto tuka nga boye bisa ba ndeko na botala nga yem mto tuka nga tanga zo tuna nga question est-ce ngam na eza tuna nga question. Je sais pas. Merci quand beaucoup. Je vais dire, oh, Delix Arlo, le journaliste manager de la République démocratique du Congo. Pourquoi on m'appelle du journaliste manager? Parce que j'ai des diplômes. Je fais l'INA, je suis licencié là-bas. Je fais l'ESPEC, je suis manager consultant à l'OE et puis permanent là-bas. C'est pour ça qu'on m'appelle ce que je suis. Je dois vous remercier, Alvin Béa, de m'avoir reçu dans votre émission, qui est la vérité. J'apprécie très bien tout le boulot, ce que vous faites là de la part de l'Éternel, parce que j'aime aussi le plus ce que vous parlez là. Les Ofuta, cette concept-là, ça me fait beaucoup de bien. C'est pour ça que quand tu m'appelles là, je viens directement pour répondre à votre invitation. Je dois vraiment dire merci à Bibi Kapinga, Negonabiso journaliste, collègue Nabiso, concert Nabiso, journaliste et animatrice Nabiso Congo, parce que actuellement je suis le journaliste indépendant. Mais à autre aussi, c'est un contrat Moko, Yamalamu, pour la chaîne Naye. Ma mission télévision. Donc, ce que vous voyez, analyse, l'émission Monsieur Delix, sur le British Nigonakolo, total, la ma mission télévision, pourquoi pas la voix céleste, pourquoi pas la HD version originale TV, car on est bon, on a mission dans mon centre TV, na Bakolo Masolo TV, c'est la chaîne partenaire, quand même, dans ma partenariat, pourquoi pas plus de 140 000 €, pourquoi pas, chez Priscilla la Mégane, chez Déborah Pouanga, la journaliste, tout, Marabiso, donc, c'est un peu ça de Calvin Béan, on remercie, on a Tonio Botondi, toujours très bien habillé. Merci. Comme toujours. Message na Moïse Mbiye. Message na Moïse Mbiye azala kaka ndenge aza kimia bongo. Ayebi kaka ndenge asolaka na nkolo. Ata bato bazokolobela ye, bazokotuka ye, babamba libanga kaka na manga oyo etela. Nana mona te bana na botama, moto abamba libanga na manga mobeso. Amoyi kozala mwasi oza na zemi. Ebi zemi ya malamu. Donc bon malibanga na manga kaka oyo etela Moïse Mbiye aza manga oyo etela. Donc ndenge yo moko yebi ba valeur ozalango continue toujours chemin na yo koba kaka ya ko restaurer peuple de Dieu au travers la parole, au travers la chanson, au travers la citation, la conception de Salava. Parce que moi de Delix Arlo British Nigonakolo, je sais vous êtes un homme de Dieu en vrai. Na yebi oza mosali ya Nzambe ya solo. Je ne vais pas vous parler de vous comme ça. Si je parle de vous comme ça, c'est parce que je sais très bien. Message na lola ko pardon message na ba pasteur balandi ba pasteur botia ko ina baninga na ba pasteur nana mona te banganga ko swana nana mona te ba be ba sango ko swana ko bomana na bango na ba télévision na mona ka ba pasteur ya église de réveil et puis ya mboka na biso ka Congo ya ba mboka mosuto mona ngati yango zo mona lelo empoisonnement et côte na 4 na église empoisonnement et côte na 4 na tonga pité et côte na 4 netonga parce que koina na elingito yango zomona to évitaka mingi renommée na popularité yango nde mutezo sala bongo et puis tout autour na biso to longola bato baza bikolo moko na biso o ba bengi bato bikolo moko ezoko bota o ba bengi tribalisme au moins tribal muto za tribal na yo on peut se conseiller malamu te aolinga toujours a mémoire erreur a mémoire maramoyo za danger le gibango parce que ndeko no ya munoko mboka na bino aza ndeko na yo ya province na bino mais tant on t'a en conviction ezala mungala ezala mukongo ezala muswahili ezala mosonge a en conviction za na mutu wana yango vous ana mutu wana boye ba travailler ensemble pour te dire quoi Babylone monsieur besoin utara musika te besoin utara la ba secte ya ba leader ya ba pasteur ya ba politicien au baza avéré au baza na impact au baza na power au baza na considération de Calvin Béa la bandi divine fête azona na Paris azona na moni azolo ba la banzi mamiche kadi mazona na Afrique du Sud la banzi Janine Kembo bon anniversaire ma grande sœur chérie na Paris na pas na ma aimé sengalo so pourquoi pas Jani Mayamba bande ko to la nga José Mwidi à Brigitte Savane de Picho, na moi c'est dans la Suisse, na Zurich, la sœur Ernestine nommée na mboma bi mbal nae.
Namasalanga Peggy Peges, pourquoi pas madame mon épouse spécial one, Christelle Kanga Makangi, là je te salue. À mon fils Eldad et Bednel Trône, je vous salue mes enfants, je vous aime beaucoup. Donc mes enfants qui viennent directement à la direction du trône. Votre numéro de donc c'est un peu ça. Et ça, on a sur la contacter. Donc concernant la famille Eliane Befan. Moi na bango auti kozwa délivrance et pas pasteur Kabundu Alès. Ayoka maloba oyo nzamba zoloba au travers mosai na Kabundu Alès. Vous comprenez? Tout va gérer, tout ça la gestion malam na présent na biso parce que l'homme na biso est bon à la meilleure. Merci. Donc c'est un peu ça. Il y a une vraie conviction du Christ, a une vraie repentance. Wana nzambe na lolo. Ah on luka ngapa na biso te pas nkolo pas nzambe. Merci. Atanga na luka ngapa nzambe. Na pesi mbote na bandoko tu balinga nga o basibira nga. Mimi Myriam Weto je peux pas en France. Na Sénégal, pourquoi pas à Jolie, na Tunis, na Angola, Randi, Babidador, à mon père biologique, tonton Emmanuel Makangi, encore une fois, tout ça, la moi de femme, la moi de la femme, je profite à l'occasion pour souhaiter à toutes les femmes très joyeuse fête à vous. Et puis mon anniversaire c'est pour ce 28 mars. Oh, Nyosa Lingaranga, moi appelle, moi texto, moi avec cadeau de Calvin Bear. Dans mon attention, personne m'a parfait. C'est 28 mars, c'est mon anniversaire. Là, je profite pour remercier la personne du qui est Jésus-Christ. Je remercie, je bénis aussi ma mère aussi, Caroline Sandiokao, femme battante, et à mon papa Tonton Emmanuel. Merci à mon petit Arnaud Kamande. Merci à Bibi Kapingla, Kapingla Lozi, ma mission télévision. Merci à Bandioto. Merci. 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 Merci la bien. Bon to bunda. To bunda kama kasi yosa jidokati. Yosa jidoka. Émission les qui to autour le to bunda to sali. Merci David. Donc c'est un peu ça. Ciao ciao. Le mani triomphe. Kitoko. Jamais.